Bandeko botala mwa extrait ya video ya Cynthia Wadol a lobi na bino akobanda kosuba lisusu te pamba te abanomela sikoyo avec contrôle. Nakanisa bolanda malamu bokoyoka video Cynthia Wadol asimbi liqueur eza neti bozomona neti potopoto meza oyo bino bokoko benga whisky meza whisky te eza liqueur. Alors azomela liqueur ya moke azomela na bien sûr na verre ya munene mais alobi na bino liloba akomela malembe akomela susu mingi te pona bien sûr asukisi phrase te mais bino moko boko comprendre pote asuba lisusu te na mbetu bolanda ye. Bon, on boit, hein? Tranquillement, tranquille. Hein? Pas trop d'alcool pour... mais on boit quand même. Tranquillement, tranquille. Hein? Mbote ba papa, ba mama, ba ndeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, Cynthia Wadol aza mwana muke ndenge tomonaka. Mais Cynthia Wadol aza mwana muke te. Aza penza ya kokuba. Na mbula aza pe mwana muke te. Parce que ça leki 24 ans. Donc aza déjà mukolo. Alors Cynthia Wadol bien sûr nelongi bana mike. Mais Cynthia Wadol tina mutu na ye azali ya kokola. Atanga pe bakelasi na ye pe ya kola na makambo oyo etali ya mokili. Yango Cynthia Wadol nyonso oyo elekaka na vi na ye amonaka yango kilo vraiment te, amonaka yango pe pepele te, mamonaka yango réalité. Parce que eza biloko oyo ya yekoli na kelasi pe ya yekoli na mokili pe yango afrekantaka na bato. Foko yeba ke Cynthia Wadol mama na ye atika ye bomwana. Cynthia Wadol azala moke mama na ye atika biso molimo na ye epema na kimia. Alors Cynthia Wadol avandi na ba mama leki na ye pe ayebi nzela ya kelasi pe ayebi nzela ya kotekama. Amonaka na bato ya quartier, amonaka yokaka na masolo, amonaka bisika mama leki na vandi na batu pe yepe abandaki komona ndenge bazolinge ertu. Et puis foko yebake Cynthia Wadol asangisa nzoto na mobali na 18 ans te. Ma sangisa avant akoma na 16 ans. Elingi koloba sa yeba deja nzoto ya mobali kala. Alors tango agutango ayoka elengi. Po Cynthia Wadol ayoka pasi, mayoka pasi moko ya muke penza. Information na koko expliquer binote soke uti wapi. Ayoka pasi na premier jour me ya muke. Deuxième jour ayoka mbala moko elengi. Suka nelengi. Sukali. Troisième fois nango somme. Koftir lukuta. Quatrième nango ko voyager koto na avion mapata eloko pamba. Alors Cynthia Wadol aguta yango. Tango aguta Cynthia Wadol ayeba elengi nango. Sima nango nako kabela basa ko kabela ye. Na masolo ayokaka. Na ndenga kenike na kelasi. Po Cynthia Wadol aza mutu moko. Akoki kozala na lupangu oyo. Avandine nie. Bino bozobeta lisolo. Me yo litoi na ye. Ezo yoka na lupangu mususu. Aza na matoi eyokaka na distance. Après ya entre 80 à 250 mètres carrés. Ayokaka musika. Alors Cynthia Wadol yango bomona kaza mutu moko
calme alobaka mingi te parce que mosala ne koyoka imagine motu aza na matoi eyokaka entre 80 à 250 mètres carrés ça dépend ya surface yango nalobi bongo mpo bokotuna papa robo ndenge nini okotiakaka teke 80 mètres otia yo tie 80 mètres 250 mètres oui parce que côté mosusu ekozala na terrain ya football côté mosusu ekozala na mapango ya kisenzu côté mosusu na mapango ya njili ya nchangu côté mosusu ekozala ya gombe ça dépend ya baclôture ça dépend ya baforme ya ndako yango matoi ne ekendeki bongo mpo bocomprendre mwa moke alors wadol ndenge aza wana nyonso tolobaka amonaka yango pepele parce que aza bien informé na matoi na ye moto informa ye etinda na cerveau mpe aresona nango parce que nalobi bien aza mayele ya classe alors makambo nyonso ayokaka aexaminaka yango nsima alobi meme ntango atalaka bavideo na nga mpo Cynthia Wadol atalaka bavideo na nga ebandeli ti suka meme nga na tikoloba atalaka na bafi na bagarson oyo bachroniqueuse na nga na chroniqueur bakoloba tie kosila aexaminaka eloko moko yango Cynthia Wadol likambo ya mibali aza nango kare sikoyo eloko azalaki nango kare te ezali komela amelaka selon mili azali selon bato aza na bango meme azomela moke me tango amitikaka bisika azotekama amitikaka parce que mingi bato Cynthia Wadol amitekaka baza bato ya guna ye meme oyo ateki na Grèce ata bautaki Allemagne bauti Angleterre ata mindele na bachinois tango atalaki bango nelongi amonaki kuna bango obakisi na gu ya poche simobakisi bilengi oyo alela oyo ayokaka oyo kokola lise nzala loba sala gene ya mokolo moko ya kolia na gene ya une semaine un mois ya kokute yango te en tout cas Wadol akopréféré gene oyo ya kolia te mais oyo ya nini wana akogute alors sikoyo Cynthia Wadol soki aza na bato yango bozomona ke soka meli akokomela modele ata meli mbangu te mais contrôle akotika na muto baza na ye alors yango wana badeprapage mosusu eza kosalama baza kosuba na mbetu nayebi te soki combien basubaki na mbetu yango Wadol lokola aza na cerveau oyo ekaptaka makambo ayebi korefléchir asaleli bino mwa video alobi bien tranquille abanomela sikoyo na contrôle sa komi na Paris mboka liberté sa komi na bisika kopesa condition to suki awa nga na kokozonga akomi bisika taxi za air nyonso akomi bisika transport eza air nyonso akomi bisika basi okokobimisa mbongo na facilité mpe akokosala konti na ye donc akomi na destination oyo azalaki nango bien sûr na Grèce mpe akomaki esika bien mais kuna facilité kozwa mbongo eza te yango atekamaki modele ya bongo yango amelaki mpe bongo mpo na Congo atikala mpe kosuba bongo te loba soki basombi ye wapi me ayebaki mpe na Congo soki atekami ere akozonga na ndako mpo na korespecte famille alors soki mpe akei na Congo asubi la plupart ya bato aza kosubela baza bamarie bato moko babombama balingaka vi na bango bayeba te alors soki basubeli ye eloko akosala kaka akobenga na telefone to akotinda sentinelle asombele bilamba mosusu to atika na lavage ye alati mosusu azongi ndako ou bien na muntuka na jeep ne ayaki na bilamba mosusu akochange donc et puis Cynthia Wadol aza kosuba mpenza te kuna azalaki na mwa contrôle mpo ayebaki ke asubaka bien sûr ye moko kaka asubaki te Rafine Tumba mpe asubaki donc soki Cynthia Wadol aza kosuba lokola bapompe ya changu elakisi akokosuba ere moko ekangami nango ebimaka moke sikoyo Rafine Tumba soki Cynthia Wadol azosuba elakisi Rafine Tumba akokosuba lokola bapompe ya bralima
mais tosolobela Rafin Tumbate tosolobela Cynthia Wadol ye alakisi bino na mikolo yo bato bakolinga ye bato bakozala na ye bozala calme. Cynthia Wadol aza na mémoire ya bien arezonaka bien aza mwana mayele ndenga lobi na bino tranquillement tranquille ezape bongo tranquillement tranquille bolanda video malamu asukisi na sukate alobi na bino nazomela moke tranquillement tranquille pona bino nde bobakisa donc dans asouhaité pona elakisi point boyeba yango sina lobi bien aza mayele matoi na ye esalaka somo eyokaka na distance ya 80 à 250 mètres carrés eyokaka pe bien son ya kitoko koleka bafle ezobeta pembeni ata bino bozosolola yango avandaka calme mpona koconcentre mpe kokangisa makambo wana tu oyo bozane wana aza Cynthia Wadol plus que star ndenge aloba kote kosuba neti bapompe njili Rafin Tumba pompe ya bralima alors tokoyeba makambo yango ndenge ezokende nasukisi awa botikala malamu mpe babisuba tu courage eza nango kaka likambo elekaka système ya mokili. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.